mpona influence eza déjà makasi. Influence eza makasi, eza kaka bandi bute kotala nazobeta 7 bana na biso oyo bazala moins de 17 ans oyo comme déjà na niveau déjà ya kobima libanda kokende classe o fréquenter aussi baninga na ndenge ya balabala bazozala plus na tendance ya kozala plus influencé au lieu bango ba influencé nga azomona mingi part ya responsabilité soki tolobi tosala yango entre baboti bamama nde moto bazozala na part ya responsabilité makasi bazozala na part ya responsabilité makasi mpona biso bapapa tozalaka plus na street nga naza na yo d'accord te. Je pense que dans la live moko spécial autre ngai na yo na panel pour que tout s'explique. Naza na yo d'accord te. Vous êtes déjà parce que nga naza papa hein. Comment okoko kine la maman responsabilité alors que toi aussi? Pourquoi? Du coup, ce qui maman a siliki na ndaku yo se plaraté. Papa oza pe na part na yo. C'est les deux parents, c'est l'autorité parentale, c'est les deux parents. Ça peut pas être que maman a de l'éducation et toi tu t'occupes d'autres choses. Nzongo likambo ezali ke oyebi na kati ya nandenga libota ndenge famille fonctionnaka. Papa azalaka plus na elo babengaka plus les injonctions. Papa adefinisaka ndenge nene libota ekotambola. Pande mutu alobaka ki mwana na nga nalingi azala boye a fréquenter ba milieu ote a fréquenter ba milieu nyonso. Mais sur le plan na plan exécution mutu asalaka ki makambo wana nyonso wana tu ezala effectif ezali maman. Non ah ngai na je pense que toi aussi kalaka na yo na live nzambe. Beaucoup de respect au Nazakanango envers toi. Frérot, n'a pas na situation oyo, na kotikala, kozala na yo d'accord te, mais na kozala toujours na argument pour na kotel sayoke, makambozo loba, ezana faux, oza dans le faux frérot. En fait, comment tu peux me dire que parce que les responsabilités est partagée. Si maman a coquité, qu'est-ce que toi tu dois faire étant que papa? Parce que les antékara, au beti tchukou baby, masuba mai moko bimi, otie et vimbi, c'est elle qui est responsable. Non, toi aussi tu en fais partie. Ce qui, moi na wana lobby, osaba jaraba papa, oba pointara ba maman les doigts pour dire ah, ce moi na baby boy eza faute na yo. Yo ndem to sali bongo. Yo omoni yo mto ozala balo lenge wana les aka pona longo caméra ni na ngana la sone na pointo musapi donc oyebi soki tolobi to meka kosala statistique c'est lokande tozali boye so to partager ba part ya responsabilité papa to repesa ka 30% 70% nyonso tout tu es dans les faux, frérot. Ah. La majorité est allée. Pardon, papa Street. Après Papa Street, tu peux savoir Maloba, s'il vous plaît. Hein. Oui, après, oui. Maman Balimbisa. On a les échos. Et autres, t'as pas nanga? Quand on a un micro. Nzongo ba maman Balimbisa. Nga nazomona ba maman baza plus baza vraiment négligente côté wana. Bazali ko assurer que contrôle ou bien processus oyoyo isengaka pour la évolution et l'éducation du monde. Street, est-ce que tu as des enfants? Les avis privés, mais te demander quand même, te poser cette question. Est-ce que tu as des enfants? Ah, pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi azana maman nae et que azana yote? Ngana maman déjà copesila oui, copesila, je comprends parce que vie d'aujourd'hui, ma maman la biso tu vas avoir une chance ya enfant na mabala, mais biso tu as une chance wana te. Bon, vous ensemble te. Pourquoi yem takenda na mwana et yo otika na mwana te? Ah,
nzongo nga makambo ezebele ba responsabilité ezebele kozwa temps pinda ya ko prendre soin ya mwana na ndenge pena ndenge esengeli déjà ekosenga natika makambo ebele na si focaliser kaka na eloko moko. mais le fait de me dire que ngana mère na bango cop esila ozwa mwasi na lokola cop yango ozosolola boye nzongo to bacope esila sila veut dire que toza lisu na liaison te yango kasi nazoloba te le fait de dire ça ememi nga na comprendre pourquoi ozokomema boye yango ezoexplike makambo nyonso mon frère. C'est-à-dire l'éducation de l'enfant c'est 50-50. Même si ndenge tokende na côté ozoloba ke cop esila na ex na yo mais faut yeba ke l'autorité parentale ezo ko revenir parce que tu as un mot à dire. Soki eza na papier moko akosigner mpo mwana bapasola ye to basala ye opération songolo pakala donc ton autorisation elle est toujours valable. Donc yo oza na droit ya koéduke mwana na yo mpe ndenge moko na mama. Soki mwana bebi faut pas dire la responsabilité ya maman parce que yo mpe obimi goigoi ozali dololo parce que yo mpo participer te na éducation ya mwana. nzongo ngai nazolinga kotia plus en général parce que oyebi eloko mo olobi influence ya bandibu oyo baza oyo toza koremarke par rapport ya bana na biso nga sikoyo na meko tiango en général j'ai compris que eza kaka bandibu te la majorité de communauté oyo tozomona na mboka libanda bana na biso bazozala un peu influençable na par rapport ya bacommunauté wana yango ngai je me suis dit que à 100% ya likambo wana bamama bazali responsable à 70%. Ona bamama nazomona bazali un peu bazali ko négliger un peu côté wana pona genre que non bamama ne motu base focalisaka makasi vraiment na processus ya déroulement ya éducation ya mwana. Papa peut a se focalisaka mais par ya responsabilité ya kobeba ou bien ya mwana azala influençable et revenaka plus na mama. Pona nga pe na remarquer que na communauté na biso ba mama na biso bazali komi pesa vraiment makasi te. Bazali vraiment komi pesa makasi te. Pona ba mama na biso bazali ko négliger ba biloko lokola ba fréquentation ya mwana ezana makambo mosusu mwana ekozala pasi mpo na ye apartage yango na papa mais akozala na mwa facilité moko boye ya kopartage yango na moboti na ye oyo ezali mama mais bamama na biso bamama bolimbisa vraiment wana ezali façon de voir bakolimbiso te nga kutu papa na kolimbiso te bongo bamama limbisaka papa wana eza réseau te seko wana esoleli mabe mpo mwana bango koya vers yo fo oyeba kosola dialogue eleki nyonso mwana basola na ye mwana batikelaka etan papa mpo mwana kima kosola na yo asinteresse mama seke sobo eka mwana ya te mama te anini kwa siko mwana oya pano ndeni papa dialogue eleki nyonso wani ana réseau te papa asite tozwa mama oui nakoshite kaka kino bamama bobongisa un peu likambo na contrôle bobongisa mpe likambo na processus ya suivi mpona bana ntango babimaka bakendaka école bana ntango bakendaka epa bacamarade bana ntango baziretrouvaka na milieu oyo eza social soki suivi ya baboti ya bamama pene ezali makasi te tozotombeka na processus oyo ya likambo ya influence oyo biso mpe tokolinga kino mateya ya bamama ezala makasi bana na biso mpe bakoma koinfluence bacommunauté mosusu sinon nga na chite wana papa yongo mpe mitia na kati komilongola te ata bokabona na mama wana droit soki okuna esimba te simba te wana droit ekozwaka mwana yo ope pese mpe éducation papa tika bozwa bareseau te ko olimkuna nga na mare ekabwana te wana ya réseau te merci papa mama ya mbongo tozoyoka yo mais street ngai nalaki yo ngai na yo tokozala biso mibale tokosolola ngai nakozwa part ya bamama yo ozwa part ya bapapa est-ce qu'on limite rendez-vous na ngai frérot
Ouais, mais ça t'es trop solo à la biso. Ok, yo za para ba papa et que papa azale nga na ko para ba mama. Okomona ke ngai na ko sala effort. Ba mama ba yi na yo te. Mais mon frère, na limite ko zo sur moi si moko abala yo. Les jours là, soko limite rendez-vous wana. Ok, moi si moko limite peut-être que non à côté na ndaka libala na yo na limite. Soko tikali kaka wana changer te. Mambongwe. Oui, papa Nzungu Nazali. Moi, j'ai Wanda, Eloba, bah, Camerounais, j'ai Wanda, vraiment, bah, profond, papa Sword, je suis vraiment choquée, mais bon. Je laisse seulement, sinon, il y aura un débat. Moi, j'ai dit souvent, bonjour d'abord à tous que j'avais pas dit bonjour avant, bonjour à vous et à tous qui sont en bas. En tout cas, Nzungu, moi, j'ai dit toujours que, nalinga couper sa mingi, exemple, nanga, bah, propre expérience, nanga. Parce que ça, je maîtrise très bien. Ce que je ne maîtrise pas, je ne parle pas de ça. Moi, je donne d'abord mon exemple. Papa nanga, ma maman est partie. Elle nous a laissé, j'avais 9 mois. Alors, on a collé et pas papa nanga. Na papa a collé sibiso na mwasi na ye o abalaki. Ça sera un peu long, hein, je vois. Hein. On dirait tout ça la ba émission na yo karanzu. Ponga na bando ça la ba émission ba makambo yo. Par exemple, pour na koloba que attends d'abord, je finis ça. Je finis d'abord ça. Tu vois, tozu éducation, tozu ngana lobby, lobby. Maman, Gabi, sur les amoulay, ben na on mukuse mukona. Oui, je serai brève. Oui, je serai brève. Voilà. Bref, alors, je serai brève vraiment. Pour na papa street abiba maman de ba s'occuper en éducation. Non. Papa tango atikali na biso to koli na mwasi na ye quoi. Azaï maman na biso te, mais c'est papa qui assumait notre éducation. Et papa, il était là derrière nous en tout et pour tout. Et en tout temps. Donc, abanda ikolande la éducation na biso bisika nyonso. Bisika nyonso na nyonso azo vérifier, azo contrôler malgré moi si na ya zalaki pour maman belle-mère na biso asala ipe musala mais papa zalaki wana alobi mwana abanga kamingi voix ya papa na ye. Moi je suis désolée que papa Sruta lobaki ba maman de toza beaucoup plus d'autorité. Non biso tokoli papa bandai koloba mwana abongi kokola abongi koyoka ka voix papa na ye pe banga ka mwana kola kana na lolaka hein na mongo na voix papa na epe abanga rango wana mwana ana kokola malamu yo tikela ba maman te. Donc tokoli pas papa na mwasi na ye mais papa zaki toujours derrière bon malheureusement akenda ki atika ki biso nga za ina 16 ans na baleki na nga o balanda nga nyonso 8 wana bana mike moko kuta tikala na libumu maman la biso marâtre. Donc voilà. Mais papa la biso tellement apesa ki biso éducation ya bien. Tellement zaki ko like sa biso ba réalité en face. Tellement zaki ko mema biso vers le droit chemin. Biso yo papa est parti, j'avais 16 ans. Papa est parti mais je suis grandi avec ça na ba notion na ba éducation ya inculca kati na biso ya zaki ko pesa biso. C'est question d'éducation. Moi je dirais que la masse ou le milieu influence, je dirais pas à 100% en fait parce que nous on est grandi sans parents. Mon père m'a laissé, j'avais 16 ans, ma maman était partie, j'avais 9 mois. Mais je suis grandi avec le peu d'éducation que papa nous avait laissé. Je suis grandi on est grandi sans papa, sans maman, je vous l'ai dit. Mais si tu me vois, tout le monde, même à l'université, personne ne croyait que j'étais orpheline. Parce que nazako sa makamuka na droit nazako en plus na université j'étais au home hein, mais j'étais toujours droit bazako bisanga yo yango papa abino azramata tandeni obanga kai. Nazako dévoiler ngote ke nazaki na papa te na maman te. Ti au fur et à mesure tu vois seulement le quoi papa pe yebana kinde ba ko ba oui banana bazwa éducation. Ce n'est pas dire que c'est le milieu, j'étais au milieu et je suis grandi sans papa sans maman. Jeune fille que j'étais, belle aussi que j'étais, mais je ne m'étais pas délaissée. Non, je dois faire n'importe quoi parce que je veux pas des parents, parce que je vis seule, parce que je me fais étudier, je paye mes études seule. Non, hein, c'est l'éducation que nous laissons, nous donnons à nos enfants. Belle qu'elle était. Oui, hein, bah oui. Non, parce que
Ben, pas belle que j'étais, je suis, voilà. Les jours, vous me verrez, tu vas dire que, d'ailleurs, c'est mon papa qui me disait tout le temps, t'es très belle, très jolie, t'es belle, toi. Et tu sais, mon prénom, c'est parce que prénom Nangam Koloye Bango, c'est parce que, voilà. Ça va vous dire tout, quoi, mon prénom, ton jour, non, tcha. Donc, tu vois, non, tous on a la macambouza sérieux. Parce que moi, je suis contre aux enfants et, aux parents qui ne donnent pas l'éducation à leurs enfants. Ngai, en plus, nakoli na mbandaka. Tu vois, mbandaka. Na lungwe mbandaka na ye, bon, après mort à papa na ye Kinshasa ti na ye ozwa ba diplôme d'état na Kinshasa ti ya ba université. Et après cela na ye na poto, mais oh nga na omona na poto, mais moi je suis choquée, je suis déçue, moi j'en pleure, je vous dis hein. Éducation ya poto, ya bana ya poto yo, ça me choque, ça me déchire. Parents, parents, oh ya poto, moi je les condamne tous na papa na maman, bazo bangaka bana na bango. Babanga kanga naza animatrice et éducatrice na église catholique, j'ai le jeune avec moi. Plus de 100 jeunes. Na éducaka pe na yo kaka moko. Nazo sabino que tu vas pleurer, tu dis mais les parents ici basala nini ba pesa ka bana. Pona ni bazo banga bana boy. Pona ni bazo oh mona papa zo banga po lobela moi na ye maman zo banga. Ata to boy te système ango ya poto boy. Mais quand même les parents prenez vos responsabilités en main, pardon. Bon éduquer bana. Moi na koko zanaza na bango naza pe na ba blanc de souche hein. Bah li fala mais ozo mona éducation bango ça quand même différent hein. Et ça quand même différent na bana oyo biso ba rebe na ba renoir. Oya biso toza nde tu vois que zo uta na ba parents. Bah laissez aller uta na ba papa ya poto na ba maman poto vous me décevez, je suis désolée. Ataboko vilipandenga au moins na lobi bosembo. Je suis désolé, je vous condamne tous. Il faut botia bana na droit chemin. Bon mettre bango devant ba biso oyo so tozwaka éducation na te nani ayebi lobi. Biso tondo kanisa papa biso azaki immortel. Mais à 16 ans il nous a quittés. Heureusement qu'on avait reçu quand même des bonnes éducations, des bonnes bases, hein? Il faut que tia bana na droit chemin pour lobi base à la bombe à retardement pardon. Ba boti ya poto, bo sunga bana na bino, bozo autorité, attends que papa, bana ba français ba gangela ka bana bango, ba tia ka bango na droit chemin. Bolo bate ko po mundele mona so akomi ko fundo na la police, et les autres dépendre selon dengue o éduquer moi na, parce que na vandi pe na bana ba souche ya poto, ba ganga kape, ba gangela bana, mais bana ba kenda funda ba na la police, bozo ana nos responsabilités en main les parents. De l'Occident, oh yo toye ko bota bana, toye ko kolisa bana. Pardon, parce que je crains pour demain, hein. Je vois vraiment une bombe à retardement, mais de ouf, hein. J'ai beaucoup à dire. Nzungu, on aura les temps. Et moi aussi, j'ai commencé à lancer les panels comme ça pour un peu conscientiser. Voilà, foutre des responsabilités, merci je vous dis. Beaucoup. Merci beaucoup. Je laisse la place aux autres. J'interviendrai plus tard peut-être. Mais s'il vous plaît, Papa Street, il ne dit pas des propos comme ça devant le monde. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Tu vas pas laisser maman, c'est à lobby déjà. Azo kwa assumer lobby déjà. Yekuna kutu donc maman des fois à la responsable. Vraiment, c'est vraiment triste quoi. Ngana yeto na panel moko ya ozo para ba papa. Et puis nga otindelanga invitation hein. Otindelanga invitation. Pas de problème, tu retournes de l'invitation. Yaba. D'accord, merci beaucoup. Yaba pour le micro. Quel piana makizembe nazo luka quel piana. Boy ça